Président loba ministre boy sango mais pona nini bayindo babungisa bonzambe na bango natina nini Non, le pote. Problème? On va sur la cam. Malubanga. La bande comment on lukayo. Ça tombe bien pendé na monyo pe pour tout me un peu pour la ma chérie. Et ya, au mon vie, makambo ebele auto kutana na vie. Biloko mususu ezango bando kite biso moto kutana nango. Eloko fumanga na yo ki esalinga pasi. C'est vraiment que okoma obimana papa nanga. Ya wana papa botio. Komona bolumbu ya tata. Waza papa boti mona lokola yo. Mita ba malédiction na nzoto. Et ya tika. Miti ça bongo bimana papa nanga na sengyo pardon tika. Miti pe ko poli. Nga na poli. Kon oko respecter mama na yo te. Na sa mo sa papa no na sa mama no ko temisa na baba te. Pono jije ngate. O sem poli. Soki mama bota yo soki to ko. Ke ba na biso ke ba mo papa na ko. Yo mama nga mona poa lokola nga. Tifita mina mama na yo sem poli pesa no 80 kilo. Yo ke sa mama na nga ni. So mo ndeni. Yo ke sa mama na nga. O mna mama na yo. Ko respect ça très impoli. Mama na zo te ko dikoto ngana ko dikoto ke mama na yo. Ongala tonga mukena lengi sakati. Ngana malu vanga ne muto makamu ne na. Mama ilo poa na ti mama pesa no 80 kilo. Oh mama. Na poa ke sa mama na nga. So ke pesa 80. Yo pesa 10. Oza saka musaka saka nenga. Oh mama bakate. Soko luka makamu bana ngoko. Na yo ko sa lote. Yo ko sa mama ya. Sa le lokote. Bona bango ko le lote. Bona ko kata bla ko somo. Oh right. Na ko kata bla ko na kia. Nga ko tu ya mo ya ngoko. Na ko so ya ngwa. Na la kita na lokote. Oh my. Yo ngola. Ke ko de bisu na na sa. Sa. Oh maluba. Yo ki na longa ni te. Yo mo ba ile mo ni. Oh na tete na yo. Ko bisa na tata na yo bali na. Ona bali na. Ndumba lote. Ndumba lote. Ayi za kwasa. Mula wa yo. Mtoto alete yo. Sia. Ni ngayo. Ese ko ta mo ni ngayo. Oh sia lote. Na la kita yo. Na bengano na ndako na. Na lote na bingana na yo. Yo na lote na yo. Na yote. Tu sura ko yo. Lote chani. Ngana mo lote. Bien. Na ongeza ipaba una kaje. Akaja. Awaya kindi ni zanda kuna hii. Tikulwa bunti kinda kuna. Wakina. Ba. Mo vitu boto ndana hiyo. Kwa ba tumba sama hivi kuna. Ngani makao. Ndako penda zanda kuna hiyo. Zanda kuna hiyo. Ye azana no moni soki moni mundela salamu tukatu na pine réserve. Yesu kuna mama komi pine réserve. Ngande mama ya bana. Nani tusana bana kitoko. Maluvanga. Si na comment vivre na yo. Na comment sentir naza à l'aise. Santé nanga izongi. En plus na ba camarade nanga ba sage modeste. Ba sepel nanga. Ba Hervé le 4 ba sepel nanga. Ngako na beti biso na yo. Pama nyima kawele mtema Rebecca. Abi nanga laissez la zimba limoka et bien moi c'est Rebecca en tout cas félicitations. Kawela kamwe. Oui, au viscérien. Oui, mais du fait viscérien. Faut avoir viscérien. Daka na tiri pa kamwe. Ko tiri na yi pa kumba moto eh. Nga sona ba dimanche na nga kawela ko binga tiri. Kezwa malu bon ici kazali. Est-ce qu'on a beauté na yo, na tendresse na yo. On mérite un jour na yo bala yo. Donc on a ndako on mérite ça cadeau mutuka. Voiture. Waouh, chérie que vous me dites. Voilà. Wow, bébé. Tu peux savoir mon passant tu m'as et solo. Bon, attends d'abord, Luca, na comprendre que na kana secret
azala bolingo te navana naka na secret ayebi ni tendresse mais maluvonga oza extraordinaire. Ah bon, moi bien. Oh Maluvonga. Moi c'est qui tout. Moi c'est yo pela nzamba kilo na 12h40. Quand le moi ça m'attend. Moi ça na news pour moi ça va na les autres. Alors que mon fan na je vois comme ça me dit quoi de nouveau le tout. Maluvonga non kokatana na telemi no bono kokata kotelema no kama kolo isanga ka bono lenga kende ke palo mango ebise apesa mbongo ça bizarre na pesa tinda la téléphone le téléphone va kataka au comprend le que na très nécessaire na vie na yo soki ngai te oh vous na très nécessaire ta ko konta na tirer ze lote na tirer za mo anda ko binga ba jana na ndeni so ze molobi pour que mon boye basi mo koza ya ba 2 semaines 2 semaines ça là bon ze mo ngi la mukolo mais ça on zeni ya jusqu'à tout ngani il on va bien on a bienaki ouais le moment bien ngana ke zo mbo pour ça c'est l'examen mais tellement qu'il a ma casté et on a bien copine nga o edenga no que ça mbo on va voir que italien on a bien aki au service ça na très nécessaire na vie non non que na kama na pour non sala mais na zandi na rendez-vous faut na que na solo jili na kwa gana keti na Germany aina ba kabelo mwa bien oui to ko fanga de kabelo pe na tsumo ko kuna pa na aina ba kabelo mwa bien kuna ke kuna ko mwa kabelo mwa mayo ebi ke sa mwa bien no te mo ta kama na nga mwa ina isolé zate na ba na pa lo mango na kina zulo mbongo kuna zungu ko pona transport ko munu bona mbongo te Maluvonga pardon automatique mo mbongo te na zo ede no ke na mbongo na nga na fuda moto na mbongo na nga do na ba na pa mbai na biso comme kuna sali tactique ana na elio apona ki pas jili non na konza ya la non bien taka nga betelo na ndo moto Ah, ça va, nayoki pena. Bon, namona ki yango tanya maemba. En tout cas, biloko tindelenga, en tout cas, eza pena ya France ya solo. Na tinda ki collègue na ngai Shila Mala, azongo po nazalaki na tante, bakinaki na Lizara. Ya, hérité Lizara. En tout cas, merci pena tanya maemba. En tout cas, aux a fin. Ça va, merci. Oui, entrez. Nazo rappeler. Chérie. Oh, Maluvonga. Chérie. Mon amour. Bébé. Oui. Ça kobenga obibinga brusque. Bosoki oyaka okuti porte ya karmana abimi. No zelo no benga. Donga bana iya boy. Fona benga. Mais Maluvonga. Nando salo ka boy. Si épouse fona ka puna bimi. Je me suis fona ka 5 ans naza. La solo. On va me trouver si épouse. Maluvonga. Tu te déni na comme des jours la solo. Ça fait des jours na lalité. Ba ndoto nanga komoka ya Maluvonga. Maluvonga. En tout cas moi si mo boza oza pena na ebité. Na linga nanga basi mais Maluvonga yo za pena suka. Kani tatsina. Kana sika tindio. Abi de usulu ya nyonso. Abenga nga na téléphone, aza maladi. On a tiré les mbongo ça c'est examen. Bon, nazo tiré les mbongo, mais et celle qui a bien pour ndingo ya. Le corps na bimate to voilà na moi mobimba. Ah? Tana rendez-vous. Te ona na ko bosela ngoti. Maso mubala mwindu. Mubala chocolat, mubala mbinga, mubala bolata. Bosan que tana rendez-vous na yi. Te docteur na kutana ya. Taka jini masande maka. Makute na pourquoi? Yo ça. Yo pesi na mbongo na kina tikelika. Après na zone tout rendez-vous jini maswa. Te. Tout ça vous. Na bimate lelo. To vandi moi mobimanga na yo to passer journée. Après pourquoi? Ozui mbongo okotikela imbécile wana. Abo bela.
Ah, mais ça la famille na eh. Hein? Eza te tout le temps mbongo ata ya kisi le maman. Ngani na linga kuna zana kimi po balo déranger na téléphone ba appel. Na ke na tikelier akona zongi po ba ke pa Gilles. Aucun téléphone. Aucun téléphone ayo. Tu sais bolingo na biso nde to salaka. Pona poka. Oko tikele Maman na ola pa. Zida nazo yuka bien te. Ah, iyoka ni shiko yo luba. Di wako kamaladi na ngai. Ah? Di wazo bima na maluvang. Zida, yo moni bango kubebisa la relation na ngate. Umoni bango. Basi na yuki. Nalubi na yuki. Mwana oyo tukumesha waki asianje comportement bandu lwa tabia akendo bimana kamalagi na ngai mebi wazadi tata na yet anjami na ngai didie wamba yakako bimise nanga mwana oyo ate mumfuki ana wana zo lwa taye to ngaba fo ya lwa ti mwana kama ti midimo yanga makoso na petitions wana eza bare ya biso diwa akusambiri ngai bien mapenda kangi na suka mama. Ukanga ile lote lolo usali musale bele. Mama na kangi kama mama isani. Pe mananda pardon. Oyenga lelo makasi. Mwana Koni si mwana. Mwana ngako. Kulinga servi makasi. Monde na mona. Servi na zoko lo mwana na ngamu ko na boti. Yoni na zaka. Yana ningaki makasi. Mwana na zaka lo mama. Nzambe ai. Papa. Papa, après pop. Toka suya. Tala ndenge balati ndenge moko. Yo bwandeni. Mais écoute maman pour aider maman na misala ni kile mwa bilamba. Tie. Yo jamais okoki koya awa sa obenga ngai. Yaka na secret. Liboso ya kandenge. Maman eza epa maman na ngai. Ngai jamais okoki kokende epa maman na sa encore na yo. Maman na ngai kilo mo. Na kana secret na bia avant oya awa faut obenga ngai. Ngai na sala okura ngo. OK d'accord papa limi samba la sima. Awe komi na audience. Mama, awe komi na audience avaye pa na ngai ya na audience. Atambolaka na projet na ngai. Songa na lobi te, yepe atambola te. Ezamba suka. Yo monto lobi me ngai na lobi. Mama, na lobi ya avant ya alfo abenga nga. Nga na yeba te, kana sika ye epa mama na ngai. Ezamba suka. Na plus mama na avant na disute. Na moni na moni awa imia na bébé. Asali oni tata to nikambali yebisa ngai. Servi aka. Soki nikambulo ba. Mama ezali kamute servi aka. Mama, servi a zelo moi. Bonsoir la ki ndo te vite mama. Na mwana lo mango ni tawti mama. Ka. Oh. Kini nakanda bebia. Batela kimia. Kwa nini na banda na. Mais picha motona na yete ndengine. Pare ya kozwa ngana ukende na transport. Diwa. Uzusala na ngai. Ndeni. Kupesa mambo tete. Nake fete. Diwa. Fete na yo tadinga na iloko te. Tuzali mikolo. Tupesa na kalespe. Tubandi ya mintiele lote. Diwa tubandi na yokala tuzabana mike tuzakukola kati na ba asho tukomina ngo tukoma family. Iloko sadi na shepedi na ngote. Zosh. Diwa. Na seri nini? Koshon na banda kuzira ya mwana. Diwa yo yaki pa na ngai. Tusolo la bien. Ngapi na yaki pa na yo. Isi na tala mwana yo multivitamine misi ya bodingo.
mais po ça no yuma mbendre bon po fine miso ngafuna tindo fine miso izali kiyuma te ezali nde nazopesa mwana respect mwana mpe apesa ngai respect bana bazali bana na biso tukukokota te tubanda kobimisela bango maluba oyo isengeli na bango te yo bandu bima na mwana na ngai maluvanga au nom de Jésus nakupapule yo mbata au nom de Jésus yo mwana wana se akukuzela koko na yo tobiangi ye kuti mwana meso kuti tena ash na mbadi beno yo ibere ye pembe yo ukukubima na mwana wana lukulu maluba yebe ash na yo anaribie nana yibisho ke ngala zubima na maruvanga ona mona nema buta maka na sugura maruvanga siko na lingeleli kamni ya sugudira ye wat na sugura yete na muna ende nga bando sugura na mbula mukatala kuseka kate dali ngana yina kanda yo zo seksa ngai diwa komuna yo deja diwa na kuboma yo lisusu okufa lisusu mala mibali keba tika vertige zo sala na mwana na ngai na kansi sos omoni eleko na betela asili malanda de Dubai kaboy abimisa bitoto na shawarma na Dubai asili malanda tata na Dubai nga na beta asanze bitoto na ko beta ko lobate ko mata na po ko beta te panga na tika sango na bango ndu na beta mutu na nzete kauka na tika la kamukatala na habi misamilinga na lumpaka solo mabe kome nanga wana te to lobani some ko beta te po eloko na ko salo gauche droite tsangi mbundu da sos kao ngana ke fete ngana kansi odingo sala ngosiko nazo sida nde usala iloko lobia soko sala yango tengani nazo sala ngosiko soko sala yango tengani nazo sala yango lelo te na prochainement na mona yo disusu na mwana tona yuka sango ke yo na mwana lozo bimaka diwa kuswanga mabi biza na mbala yo suka ndenge na dubi wana nikela nga mwana mama na yaka kupesa yo la powder wa marshinga na kei Jos papa alungwa mwana mabe baba melisa tatana makofi na tolo otale ka so lukaki yango sibi oyo lukaki na tunaki ana ndafu awa mko papa Josa ka olobanga na tunyo awa owanga na kiti kuanga na eske bakanginga ina maruvanga bakanginga en franc ça va ongana osala oyo ngana ko sala osani elo te mina biso ka ngana sala osani ya sonye ça va osilanga semi te nabika ongana osala lobile lo te nabika ongana osala iso mona tata fiora militi bokecha akosa owayambo akosa violence pas de conseil pas de kobima asili malanda de Dubai asala mambo yo sali aya na kesho ina aeroport papa mawe yo amen maman mal à l'aise na komisi nkolo na tina ete tambusi otina ndako nanga. Amen papa. J'espère que les nouvelles sont bonnes. Tu n'es pas semaine dans mon église de Poigne. Maman Pi. Oui, faut tout nos semaines dans mon église de Poigne. Et puis pourquoi le monde a négligence m'quer? Qu'il se bat maman, il faut que mon anaka. Voilà l'engagement de l'église, il faut que vous alaka. Au monde ente au tout n'y était. Bah moi quelle bonne nouvelle. Faut donc on l'ande la nuance. Tu sais, la Bible nous dit Allah que la maman bé mouton salam salam avec négligence. Donc, comme tu as une attribution dans l'église, maman, ce qui au tcheka ka négligence nakati, Nzamba a ko permettre en côté. J'espère que je me fais comprendre. Papa ça on pour un bon côté. Donc, na yé que église te pour tous un problème mon anda. Yo mon na ko lukabi. Na la moi la grande sœur nangai. Donc, au monika bana mikolo nde baza balo yenge. Kotambola tambola kana baninga. Donc ezala camarade na bango moko c'est qui ndenge ya yebise biso ke c'est ba otambola. Donc ba benga ka camarade nae. Camarade aza na mibala bien. Mobali na aza donc aza mibala ebele. Siko c'est ba otambola camarade na yeba mona bango ba mona bango te ba mona ka camarade. Il paraît moi na ana akende si pas maman moko boui. Ba maman sokola ana. Akepa maman sokola ngawana. Donc il fallait à commencer ko kozwa mibala nga jeep. Mibala nga mbongo.
mibala ngo balanda ye ndenge ya kende basokolo. Donc papa na biso pas moyen na ndako. Solo wapi akomobimisa solo. Donc solo oyo ka solo to koka kutata ko vanda na ndako te. Ndeti ngana eto lala esika monto na kola na esika mo te maman. Papa. Maman mal à l'aise. Nous étant des hommes de Dieu, se référer quand makambo Bible sarabiso. La Bible nous interdit à convier makambo et salima et babato. Vous voyez, c'est ça. C'est que la Bible aussi nous apprend que tous ces filles étaient dans makambo et salima la génération. Les gens veulent toujours copier, cause à la page, or, ce qui est important, c'est de se conformer à la parole de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est celui-là qui se conforme aux règles et à la volonté de Dieu. Mais pour ces cas-là, je sais que l'impossible n'existe pas. Naebi papa loko le kinzambe zate yango mona kimi na makona bino podo mama bango kutazo kokate azo kokate. Mais maman, les effets qui est moko moto asa na ba problème na yimo kwa ya awa kutana ba sa nzambe to sambela pona yi. Et surtout la bonne délivrance, c'est quand la personne elle-même prend la résolution il y a qu'à changer kotika pour avoir une nouvelle vie. Daddy, et un verset mon la Bible zo bana biso. Maman les na terre bino bien na ba maman oyi bien. C'est lui qui cache ses transgressions et prospère. Point. Amen. Mais c'est lui qui les envoie et les délaisse. C'est miséricorde. C'est-à-dire, oh lobaka quoi, oh avoué. Et loko yo salaki. Di bosso na nzambe. Nzambe na okita miséricorde na vie na. Au moins le quoi yemo na bino yemo ko avant d'expliquer bino ke tina zabo boyo kanga sur les pour na saki bona avoué déjà. Oya sanga ka fa kinda ya bacha maboko baloba maloba kitoko pona le quoi yemo ko poso salango ye. Nzamba osala. Prière qui pas qu'à distance ya motuté. Même bisika zawana elongo na yo prière otoko sa déclaration mo se na nzambe akoloba bisika za guérison ezo. Amen maman. Ezabi le ko na maboka ba sa nzambe. Maman, on dit makambo okana sikre asalaka. Maman, na linga na basi. Mais kana sikre za na degré moko ya kiluma maman na ebité. Mbwa ali mbwa. Kana sikre aleki na ba camarade na nga misusu. Oh nga ba collègue na ya misala kana sikre abimina bango. Maman, moi ça bongo a mérité na ndeko ya libala te. Maman nazala trop jeune. En plus na mbongo na sala place bien. Jamais moi si moi a rembriller situation vie nanga oh na kufa pele tika mama nanga na boye ozanga mona mbali neti ngabo ninga mutu na sunga kayo mama heureusement na bala qui était c'est comme makambo bosura na bala qui na tina ndako na ngai mama Ni makambo ya ncha. olingaki oyo kasangolo mango appliquer Chris le mango aseli AVC pour moi si moi kana siki Ni makambo ya njambe papa ya makambo ya njambe. Modele ya mwati okola kana si. Modèle abandaki koya wakobaluka mopanze lokola nkala monya lokola mwasi ya malamu nzoka nde ndumba monene wana ali mwasi te ya ngai mpe na mpuye yo lokola ali ndumba ali mwasi mape nakosepela lokola boya ye mpo nali na mwana obele moko ya mobali nali na bino ka mibale mwasi moko mobali moko soki nazangi moko yali mpasi mpo na ngai lokola yo boye nga mpe na boye nanga na boye te. Yonde nani? Yonde moni nga papa nao. Lokola mama na yo asala ba bêtise. Ah, amali bala yemoko akena ngola. Si ça dit na besoin ozala na mama mo o akoki ko cadrer yo. Mama mo ya malamu o akola action nzela. Ah, ba mama lokola ba kana sikre na baza basita. Ah, oza mwana nazo lukane bonheur na yo. Sala mwasi ye. Mama nasepeli na yo makasi lokola mwana nga uti na mwasi ya mwendo ya ndumba akomi na mwasi ya mpembe mwasi kitoko na kusepela bosali bana bino lokola mpe bokomi pempene ya kosala kande bata avancer baloba celui qui tu va il ne pas me trouver diable ni bana bino oyeka na kimia
Merci maman, comment on a ma bokilo ya gentil de salinga bien. Comment on a fait moi nanga kitoko, moi na mwingi de salinga c'est à vivre. Non, c'est pour la maman. Donc le maman bala nga tout manda ko moko. Abando ya projet ta 2 semaines, 3 semaines. Na ibano caractère na yeye. Na ba caractère dile ko caractère. Oh, na kokoka kuna sama mama sepotaka mwana. Ata mwana za ndeni. Donc na sota bwa mwana. Na sepelaka avanaka na mama kwa aidaka mama na misala. C'est monsieur Ndondo yotala. Biso ne to hôtel awa, biso ata domestique to zona biso. Yakapi. Buni. Bwana, buni. Oyawa. Na hier. Kusa niko. Leo supa maki, simote na moni on a déposé pour la sono na luko mama kasi. Ngashi ko na yake. Mama adefusaka nga bamaki. Adefusanga ta katikati ya parato po matami na ndako. Adingi tina tongo sokumaki zate. Akumela te. Buni. Buni papa na bini. Asa bien. Naringa ke susu te. Tuso la ka susu te banda sera bêtise wana ti lelo. Bon saka mais non na luko makasi. Ndenge yo mwana. Papa, ça hésité. On s'est fait la terre, on va mettre single. Non, non, Lucayo, donc tu as un solo, mon beau, il faut tout sur la nayo. Ouais, mais c'est donc il faut kodenga. Non, et je sais quand ma boko s'est fait le caillou. Ouais, nadinga kawate, mama nadinga kawate. Yo kaka ça va non, simba côté. Mais c'est donc il faut tout simba na kaka. Non, pour ça, on a fait dans la offre, donc la tête reposée, on a sur la nayo, bien ma case. Maman, vous c'est là pardon. Maman. Ngana zali tata, buzo boy tata na yo sadaki na mwana ya ngai. Ngana kukusala ngote. Ngana zali mukolo na zali andi tipona sere de kia diriter na ngai. Na ma betela ngana offre ma bien nani. Na ma betela. Maman, vous allez. Tu sais di banda te. Na na posunga sino lo banu na sepela motala nga mabo emis na ni. Na lubende tu sais di banda te. Wakati. Di mananu kasi na solo. Na posa na va no quelque part dans na solo na offre ma poser. O sepela makasi. Odingi nini kasi. Na lelo fort. Na posa na za no aleso na solo na bien. Tu sais le bisimba. Nani papa ni bashirika ki namba lufanga. C'est l'autre hein. Ngabe na solo na nayo. O boy ki lelo. C'est ça qui t'arrive bien. Papa le vino. Maman. Tu solo là. Tata na yo be solo ki na mwana ngabe na solo la na yo. Nga no dans no kuta na ndenge ni. Okuta no quelque part dans na fa no à tête repose. O sepela o se retrouver ma casse. C'est quoi yo? Bon, nga no ke tsama bloko na ndako. Na kuta no wa. O meka na kwa na biso. Donc yo fanda no ka na terrasse ane za na kara donc nga no ke no tika bloko donc so benga ka na leki la ndanga. Yo ni ba yetide. So benga ka na leki donc la ndanga. O sepela ma casse. Mais yo banga no simba nga na courant te na mutu. Ngabi na simba na courant te o simba na ngai. Ngeba ti bazo ulega. Oh nga mona na nga batu te tatu. Oyi ni. Tala place zo simba. Tala place zo simba. Oh simba ya liboko, likolo yango mpende yango. Mpende yango so ba. Tu di bande. Mama na ngai. Ko banga te za les. Mama ya. Esquece, é? Oh! Esquece, já cabia! Vous avez le Ngamo kasi na bango. Mwana kaya banane? Ya bango. Banane? Maluva. Oh.
Moi, je vais me revoir. Et tu présenté dans maman. Jamais d'état. Et tu présenté. Il y en a Maruvanga. Tu présenté dans maman. Et papa tout le temps, on a un chef de classe. Mon mikolo ndazo ya classe te yango moni na otala esoki azali na sixième blozo ça d'examen d'état yena Maruvanga rasi moko azo yate yango yekuluka yawa pour dissertation za samedi oyibi mbula Maruvanga atika karas Maruvanga akata karas na troisième primaire là siko sixième yolo le tanga kana ye ya wapi menteur! Donc il a moi na karasi il commet le sambi de kana yenda kon sambi moko papa ubanda kike yo moi na karasi ba Maluvanga ale le rejimsi atanga lisusu ta katakala ukomi o te to sambi la kanda kon sambi moko la tu kolonga kon sambi moko te ukoma o nani tu teka kana yena ngambil ubanda usianze ka peti na ringi ba jete na mwana wana uyoki nadingi baziete uzana no ilenge batira bomori na yo izala mbala na yo yosuka ukamata tumwa makolo na yo uya buluka Maluvanga d'ailleurs la voix na rapide susa wate alongwa na yao papa Maluvanga avanda ka susa wate Maluvanga longwa na bandila mbala suka a voyager azala ka susu te ngako dilene na moni yo ndenge yesima na kanti edité o ya ndeko ya Françoise Nselele famille oyo nani elimbisi na putu na chepeli na kanti oyo kuyebisa ngana kendo kama takodi elimbisi etinde nzoka mutu moka yekuluka Maluvanga papa koma wapi niko makari mingi bikonye sérieusement à la volcan yebisa ngaka place na yebi kota koma te Maluvanga kolonga lupango oyebisa nga te mono na ozwe wapi Maluvanga ta kutu yango vraiment. Bon chérie, ce que je disais juste naika olimbisanga quand toujours on a quelqu'un qui pas maman sans permission on a denga kiote na informatique aussi likaki. Chérie, je suis vraiment désolée. À part ça, chérie, les cas où je suis allée. Mais chérie, non, le téléphone. Chérie, je t'aime à la folie. Pourquoi tu me fais tout ça? Je n'arrive même pas à supporter tout ça. Je t'aime, maman. Tu sais, quand je te vois, je te fais une promesse. Que jamais on s'allie comme ça pour signaler. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. La vie que la seule m'a dit. Je n'arrive même pas. Pardonne-moi mon amour, s'il te plaît. Oui, entrez. Maluvanga, stop! Yo! Quel secret? Yeba ma partir lelo. Moi c'est on a linga na bala. Et ça Maluvanga. Mboka nini? Président loba ministre boy sango mais pona nini? Bayindo babungisa bonzambe na bango. Latina nini? C'est ce que Mobutu akibaka moka. Libala motema bien reconnaissant. Nombre de te pesa lumumba. Mboka nini? Président loba ministre boy sango mais pona nini? Bayindo babungisa bonzambe na bango. Latina nini? C'est ce que Mobutu akibaka moka. Libala motema bien reconnaissant. Nombre de te pesa lumumba. RDC loka makasi betu nangula bola na beto. Meyimba ninga bola lokumu ya Congo na beto. Le pays ne marche pas. Peuple congolais to beleli. Ya kukuna poisson ko yeba na nae ko pesa ndo toli. Ça m'adresse le cœur devant notre pays n'est pas évolué. Je garde espoir qu'un jour la souffrance de Congo va diminuer. Mais ça là est ça mais comment veux-tu que le pays soit émergent? Ben je n'ai belé mais qu'il a cité à cause de manque d'argent.